Bonjour, 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 bonsoir, ça dépend de la heure, surtout pour la vidéo. Bon, naïka se présenter parce que Banda TV oyo ifungwami na lobité TV na ngana kombo ya Bidor TV masolo ya sika. Eza TV moko ya sika ebimi ebotami sikoyo. Bo pesa ngo chance, bo s'abonner massivement, bo partager la vidéo nanga. Donc yango wana eza ba 1+ o ya bino pour nanga mama Bijou. Donc TV o na kombo ya Bijou d'or dans la katiango Bidor TV masolo ya sika. Eza TV moko ya ba polémique te. Nga mona amuta ba polémique te. TV o eza ya ba polémique te. TV o eza pona osalisa ba publicité, la publicité nanga, la publicité na yo mutu zotala, la publicité à tout le monde, mutu aza na posa, publicité na ye ekota na katia Bijou d'or TV, na katia Bidor TV masolo ya sika. Pesi nga vidéo na yo, na kotisi to saleli o publicité. Oza na anniversaire, osali vidéo na yo, pesi nga na kotisi. À part la publicité, to banda kolamba. Ezaka mama Bijou te ke mutabondo lakisa ba recette. Eza la mama nyonso oza na kati ndako na yo, oza na besoin ya lakisa recette moko boye, osali vidéo na yo, opesinga na kotisi. Olakisi recette na yo ndenge nini ozolamba. Donc to kotisa na katikati ya Bijou d'or TV masolo ya sika, Bidor TV masolo ya sika. Donc TV nanga oyo efungwami pona ko lakisa bino makambo ebele surtout na ba Afrique kuna. Nazala ba journaliste bando sala ba émission kuna na Congo. Awa pe na poto mutu soka azana lisolo na ye, azana besoin beta lisolo na ye. Se filmer otindelinga vidéo na étudier Nathalie sur une vidéo yango oui ezana ngo ba problème te. Na kotisi yango na kati ya Bijou d'or TV masolo ya sika. Donc Bidor TV masolo ya sika. To kotisi na kati. Donc pour s'abonner massivement, bo sepela nango na yebi ki malé bo mesala na bino. Bo mesala na bino parce que ezelo kwa sika. Eza ya ndeko na bino mama Bijou mosi. Donc na ba o ba yebinga, ba o pe ba yebinga te to yeba na biso na kombo nzambe. Donc chaîne nanga eza chaîne na polémique te. Na lingi na ba polémique te parce que polémique eza na goûter. Na lingi na ba polémique te. Chaîne nanga eza wana eza pona osala ba publicité mama Bijou, eza pona osala ba publicité na bino, eza pona obeta ba masolo, eza pona opesa ba conseil, eza pona ozongisa boye ko sala boye. Donc makambo nyonso tout bando tia na kati ya chaîne oyo. Merci na ba o bazo soutenir nga na ba conseil. Merci na ba o benga nga pona otuna mama Bijou to bando ba émission sika kan. Banga te, malembe to okima na somba ngote. Malembe o bozo mona eza ba promotion, ba publicité parce que naza na barbecue le 19 juillet. Le 19 juillet wana barbecue ezo continuer et aussi la thé bandika le 19, le 20, le 21 ici non. Et comme à chaque week-end, c'est-à-dire moi na potonyo surtout aza na Congo, oza na besoin ko se défouler. Oye na Bijou d'or na Bandal na Balari numéro 79. À partir du 19 juillet, le 19, le 20, le 21, on est à week-end, oui, le 19. Week-end, on a monsieur lundi, donc ils ont continuer. Donc tout le monde a qu'à soutenir nga, bana poto, bana kin, bana zamo na bandal, barbecue na bino yangwana et na bandal. Donc merci les sous na batunyo, surtout bazo soutenir mama Bijou, mama fina Bisous mama fina na Belgique. Bisous penza na ba conseil aux opesanga. En tout cas vraiment nazu yango au cœur. Na ina pesa les sous merci na famille na nga tout. Donc famille moi aussi quoi. Merci na bino, merci na yana nga moya motema. Ya des rimes aussi pardon, batika yo yaya. Vous allez toujours là derrière les qui na yo pour nous pesanga ba conseil. En tout cas merci yaya. Na pour penza na cœur. Merci beaucoup lisusu na ya nanga mobo ya mwasi ya nanga ya Lili besa na Bruxelles. Ya nanga na porta ko na motema merci na ba conseil.
toza ensemble hein? Merci na Dali Noguera, Dali Mosi mona suka na biso. Merci na yo mama. Merci lisusu na groupe na nga moko onga naza na kati ya ba mama bolingo, c'est-à-dire ba mama bolingo. Kuna penzi eloko eleki bolingo ezate kuna. Na groupe na nga moko ba mama bolingo. Merci na bino tout parce que toze belé mona ba dotanga ba kombo ezate. Merci na bino, merci na ba soutien na bino, merci na ndenge boza ko s'abonner, merci na ndenge boza ko partager ba vidéo, o pas s'abonner te, bo s'abonner, bo partager ba vidéo. Ça n'ont pas cité ko s'abonner. Eza pas cité. Eza yango pas cité, puis ba okata na bango yombo na fin du mois te. Peut-être au kanisa ki osi ba na s'abonner ba kati ngambo. Ou bien si na s'abonner mama bijou azumbongo lelo non. Eza yango ba sacrifice to salati. Hein? Donc il y a pas sacrifice to sala donc ba futa na bango ngambo te ngane mtu na bandubini au contraire. Donc toza na bolingo, bo s'abonner, bo panza ba vidéo. Donc bo lakisa bolingo na bino, elo mo eko changer te. Na linga bino mingi, na linga bino na biki bino pe bolinga nga. Oya linga nga tenga na linga na nga ye. Na zanga na défaut, muto so zanga na défaut na ye, défaut na nga. Ezaka ki na kiparavia mutu te. Na kiparavia mutu te, puis na jija mutu te. Bon, je sais pas si bon mon na défaut ou bien quoi. Na jija mutu te, na kiparavia mutu te. Donc c'est ça. Donc linga bino mingi ba bisous.